Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez caneton bandeko babolingo balandi ya émission monoko mubange lumbaka sulume bimisaka makambo malamu en tout cas na yebike mikolo leki ya mais bonane na mutu nyonso ekipaka te ndenge tokoti na mbula oyo vraiment na souhaitaki déjà ensemble mais lelo na yeko souhaiter benza bonane lisusu bandeko nyonso ndenge tokoti na mbula oyo tozala pe bato tokobima tozala te bato tofetaki bonane alesima nango totikali na année oyo te nanu silité tozokende to traverser lisusu nzamba pambola bino vraiment na kombo na Yesu lelo lisusu toyeko tika moment oyo na maboko ya Nzambe ndenge kaka ezalaka Nzambe yakamba biso po soki apesi sagesse te ata yo yoki ekosimba na nguti yango bandeko babolingo lelo toye lisusu pona makambo na biso oyo tolubaka toujours mutu na mutu azwa mayele mutu na mutu omeka pe koyebisa moninga ke tala boye likambo na landaki lelo toye kolobela likambo ya ndeko mwasi moko abengaki nga en tout cas za nanu jeune ndeko wana abengi ngai vraiment leleli ngai waza ndeko te aza mwana nazobengaka ndeko mpona ndeko ayebisi nga mama nazolanda ba émission na yo mingi ba émission ezopesa biso penza mayele selon ngai mama émission epesi nga mayele mais ngai mama nazali mutu oyo na kweli makambo ya minene makambo minene na kweli yango la nazoyebisa yo lelo makambo ya minene ezali ndenge nini mama navandaki nanga nabota deja mwana moko tokabona na mobali ndenge kaka ezalaka après kokabona na mobali na ye kofanda nga moko antuka mibali bayaka na bango balingaka nga me soki natali kaka bapota oyo ya kalo na soka wana na bite nafanda nanu mama nafandaki kende titi musika te na ye kukutana na ndeko mobali moko avant na kende lisusu mwa musika na pesi pe bambote na babonani ya papa botembela biso na Allemagne po ye papesaka biso conseil na mama moseka mama impala na pesi mbote vraiment na bato ya théâtre lelo tokanisa nanu Anse Luzolo tokanisi baba Mongita tokanisi bombo fifi kimbanseke kune pa ibozali na lingi bino mingi kuna na Kishasa pe vi de loin bozala kaka malamu bino nyonso bozala malamu bino nyonso na lingi bino mingi vraiment alors na pesi pe mbote na bato groupe salongo nyonso boyebi bakombo ezebele mabi pendu voilà alors bandeko na biso ndeko mwasi oyo ayeko lubananga ke problème na ezali nini tango ayeko kutana na mobali wana vraiment lakisaki est sérieux nyonso maman vraiment c'est un homme très sérieux ngana umeli na poto na epoto sikate même mobali tokabona ki na epe tokutani kaka na poto pe makambo nyonso lekaki na poto na ndenge tokabona ki donc nandimaki te ke ngana wayetu kokutana na makambo ya boye mama mobali sérieux mobali wana aza divorcé na mwasi nepe ya liboso ndenge ayebisa ngai tozofanda mobali alobi na ngai alobi en tout cas ngai naza na ba problème moya kokontrole nyonso mama eza te tosali 2 mois ngai nazomona kuna bazokatanga mbongo mais ye ndenge toyokanaki ke ye nde abanda kotia mbongo epai na ngai kombo kaka nde ya nyongo wana ya Fatir Muteza eza na kombo na nga kombo kaka Mutezali mais mbongo ya banda kotiela nga mbongo chaque mois po na nga pe natikala ka vide te na moni 2 mois atie mbongo te na ye te toyeko solola na ye wana na tuni nga bime na moni mbongo te tout ça bona bote nazaki na moi retard mais na kofuta kaka mais na yebisi ke ye baka ke nga pe ana zofuta oya ngai pe ndaku ngape na sana oya ngai pe ba makambu na poto mingi zala kamwa ba nyongo tout ça mais ekosimba te mama kende ndenge tozolo babuye tokokisaki 4 mois na 4 mois wana mobali afutaka lisusu te
mobali afutaka mbongo te. Nazomona pe mobali lisusu te. Na bandi kobenga ye. Liboso azali koyamba na telefone ote ozobenga nga boye pona nini tout ça na koya kaka tout ça. Mama 5 mois. Nga siko na koti siko ikomi niongo oya munene. Mama nazwi problème oya munene siko yo pona ngai. Na kofuta ba facture na uti kofuta ezo futa mate, bandako na uti kofuta ezo futa mate, ikomi nga problème. Entre temps, ngai na kene ko se présenter pona niongo na ye wana ya voiture. Mame elukeli nga makambo. Voiture ezali kenga na matango 2 fois. Voiture wana yango ndenga na so futa mbongo. Na lelo yo kende mama mobali a bloqué nga na téléphone. Mama eza soni ba makambo so tozo ebisa ngo na bino ba mama pe eza kaka soni. Mais na linga ikaka elobama po baninga basi pe bazo mwa mayele. Donc mobali akende atika nga na niongo. Niongo voiture wana ezaki na 12000. Donc ngana kene ko signer mikanda po na 12000 euros. Baba na kukata ngai mbongo. Siko ndenge bakata nga mbongo wana yende mutalinga zongisa mbongo siko na konti nanga po ngai pe na mikoka na ndenge o ngana zalilaka. Mobali afuta te akende boye. So kutana tana muninga na ye ote na mona kiyete okuta na muninga na ye ote bona boye mama ndenge toza boye mbula mubimba yango tozo kendo kokisa. Ngala mobali tomona na ate. Bena yeko kutana na ndeko moko asape mobali. Bazalaka na ye pe bien. Ba yeko kutana na ye boni kake bien tout ça bona. Boni binonga bite biso tozate. Na ndenge nini na bandi ko expliquer adobe ya muninga na nga penza. Akotika makambo yo te. Oza yo moko te. Musala na Yesu kakutani na mwasi. Ale. Mwasi wana sikoyo akene kopesa kombo po ye akota niongo. Bande ko boyebi ke niongo apoto soki yonde mutu bolimbisanga yonde mutu kombo na yo etikali kuna. Babanda ko landela yo sikoyo osolola kina mutu. Okene kofundele wapi? Place akofundele zate. Yo mutu sana tor. Donc ngande nazali awa nazofuta niongo. Niongo wana nakosala nango mbula mobimba na ndambo. Oyo ngana so futa me ngai voiture na mati yango 2 fois seulement. Pona nini? Pona kuluba kaka nasunga mutu, nasunga mobali ya yela kingai, abala ngai, atikali pe ko bala ngai te, nzoka nda yaki na yepo a escroquer ngai. Yango mama na nyaka na ebisa yo, olobela pe bandeko na nga basi mususu, oyo peta musuba okozana na kawana tokeba. Elingo lobateke lokwana na ko yela kilikambu. Nde natika pe bato musuba ko ela makambo na yebike peut-être tala ndenge camarade na lobiki asala bongo na basi ebele tala nanu mama pourquoi kotiko keno ko sala baninga boy baldeko toyoki mwa ndambo alisolo yango ezaka mukuse meza makambo ebele ya liboso penza na répéter yango lisusu na yebike ebele bakomona nga mabe mais naza mama il faut na zokisa mitema na bino po boyeba bolongwa place wana. Mobali na mwasi ata lelo tozoyoka ba évangile ndenge na ndenge antuka ngana kokota nanu kuna te. Nzambe ne bandela lobaki mobali akosala boye akobimisa motoki. Pona kozwa pe pona kosunga libota. Mena moni te epai nzamba lobaki ke mwasi nde mutu akosala boye pona mobali. Et puis ya mibale. Mwasi na mobali mutu abandaka ezali mobali mwasi aye kundima to boyite siko baloba na ngake mwasi pe akoki kobanda likambu te me ba conséquence tango yaka nde tango makambo ezali laka omoni siko yo ndenge tolobi pona ndeko mwasi osolanda ngai eloko sali yo nini bolingo. Oui, bolingo eza bolingo français lobi na biso l'amour est aveugle. Bolingo ekoti kozala nango ya kokanga meso. Mais il faut kotala pe mutu ango ndenge ayeli. Aza kimia. Kimia wana te mutu kolakisa yo ke mutu aza malamu. Mobali soka ayeli mwasi. Oui. Ba musuba yaka atala nanu bizaleli ya mwasi. Mais mobali fala kisaki mobali. Ki mobali ezali ke même soko la kanetoko
il faut que nani tokwana na mwasi tala pe bolingo mwasi suka lingio tozana bangwe bele ba mama ba koko baleka basalira makambo wana mais lelo ekomi o mwasi okomi ko sala ba dépense kili pona nini po mobali afanda balakisa ki ndenge wana libala basomba kangote libala basomba kangote libala mobali aluli yo ondimi mais ezali te ke yonde mutu siko fosala tout na yoka batu mingi baloba ke sala tout pona libala oui ko sala tout ezali na keneke na mateya oyo ngaso na kekote ya basi ya mabala batata basala kwana bangoni sope bakamwaka mais na kati ya koloba ke bobandi na mobali akuti yo na mwana to akuti yo na bana osio botaki pa mususu osa deja mwana mukete lokola mwana osobima na ndako papa akuti yo na ndako na yo na ndako wane pa yo fandi mobali wana asia longola ta ndambo mbongo muke abakiselo na ndenge yo futa kapola kisaki mobali na ye mobali wana ndenge asoye pa na yo asia memeli yo ata pake kaka ya mai ke bomela ensemble mobali wana umona kaye penza na serie na ye kiaza mutu oyo akoki ofungula loboko po pesa yo mais mokili ebongwani na ndenge nini mateya pe ezali ebele lelo oyo koma mwasi nde mutu azosala mingi koleka mobali mwasi nde mutu azopesa mingi mobali ke mobali apesa mwasi pourquoi parce que mwasi azolakisa ke bolimbisanga na tuli naza marchandise na tuli na ngai tokei na supermarché to na zandu na bino batu boza na mboka kuna okoti na mulongo ya soso okoti na mulongo ya tomate soso mutazo benga yo ke sombanga tomate mutazo benga yo ke sombanga to yonde ndenge omoni tomate wana ndenge za kitoko to soso wana za kitoko esengeli osomba yango yonde mutoko kende kopusa na pembeni ya soso lengi kosomba po pesa mbongo ozwa soso wana bande ko basi ebele ya 12,000 abali yote bozanda kumoko te oboti na yete mais 12,000 obimisi pourquoi nazolo baboye ezana mususu azako regretter na motema ke ngape la même chose mais moyen na loba ezate bande ko basi bozwa mayele ko bozwa mayele puisque na maloba même na maloba ndenge bolobela kawana tangu mubali aye ne tangu mubali penza somo na ke awa penza nyonso na koloba na ye akosala yango ndana yoka mwasi moko azoloba bitoza na biso papa biso mbale to kutani toza na biso bitula le gato linga na biso yo ze tula yo nana biso ko tuli nani alobi na yo ko tuli mwasi tula zalaka te mwasi mi pesa valeur ato boti mubali oyo nzambe aponeli yo akoya bozo sambe la bolobi to yebi yeso abi aza réparateur ya brèche okoki pa kozwa libala pe oyo kolekana oyo kutubala mike na bana mike bakutanaki mema yele na yo pe ifo ezala yazala ke pa mususu yo zala ke pa mususu ozo sela nini abala yo me akobala yo me yasi ayebi yo bolimbisanga na kasi bozo comprendre ko ba ko yebo na solo ba oyebi yasi ayebi yo siko libala na ko sela ngosu na vitesse azuka ka ba point na yo ya pete au français lobi ba point faible amoni déjà bo pete na yo ne lobeli na yo na masolo bozo solo la lobi awa nde na ko yibela mbongo awa nde na ko zwela akamati ya memi mbongo ja memi 12,000 mobimba te daba mboka oyo combien de mois yo wana lobi mbula mbalanda toko tika pete ata biso basi tozwi mayele c'est vrai tozozwa mayele mais yo pende ko mubali tangu yo zo sala boyi ozomona ngo malamu ozomona ngo lokolo za gangi ndenge bono bakana za gangi ya filme na za boye na boye no ezaki gangi te ezande soni na miso abatu tamu soza kanona soni te mais mawa tro ngai na solo baza mawa
Po mukolo kofuta mbongo wana okoyeba ningo kufutela ngo te. Okoyeba lisusu teke likambo sala mwana mwasi. Nde yango wana mutu ekweliyo. Bambongo soke nekolia bana basi abatu. Nde yango wana ekweliyo. Yo lelo zo mona mutu akutiko so problem. Tozo mona mutu mususu, tam super akufi na ndenga mabe. Na souhaité angote na lobi teke na sepeli. Mais il faut tout na kapo Bible lobi malédiction sans cause ça nango na effete. Ndeko mbali makamu nyonso zo sala na famille no bayebi angote kezo ke nokolela bana batu tata mwasi na noko bayebi angote ke nyonso ke nokolela kabasi ya batu mais mukolo likambo ko kwela yo. Soke kwei nde babandi ko loba sikoyo. Yo wana ko kende pe na église pasteur pa imposer yo maboko. Prophète pa moni ke noko na tata mwasi mutu baloki yo. Prophète amoni pa baninga ne mutu baloki yo balinga kayote. Mais prophète akoloba te ke yondi osa mutema mabe osala mabe. Yango kote oyo bolimbisanga ba prophète nga yesala kanga pasi na mutema. Esala kanga pasi. Esengeli ke mutu aye ko luka lobiko. Otala nanu asala nini tuna ye. Esika nini mabe na ye uti. Me yoko wele la kaka namoni noko na bino. Namoni tata mwasi na bino. Nzoka ne bango nyonso wana basa kuna te. Likambo yo sala. Likambo yo sala. Yango nde memela yongambo. To yebi ebele biso nenge tozali awa. To yebi ebele bamusu bakene na se ya mabele. Bamusu bakoma ba paralyser. Oui. Bamusu bakota baboloko na makamu mususu. Likambo ya azalaki concerné te mais azalaki place likambo ne salamaki bakangiye. Ote yete me ya azalaki na niongwa mutu. Yango likambo na siko ye luki pe place ekweli pe ye kaka. Yo keneki kuna kokosa mwasi na innocence ya mwasi wana na ignorance pardon ya mwasi wana kozanga koyeba amikosi. Toza batu mutu akotiko mikosa. Ndeko mobali yo poza na makambo pe mikosaka. Komona teke lokola mwasi wana mikosi azazo babolole na leli ebele mbongo. Ozo roule na mutuka wana mutuka oyo eza mutuko yibiko yiba. Osali kuluna yoza kuluna. 12,000 wana mutuka na zotambola nango za mutuko yo boto linde. Osali kikuluna na mwasi abatu mwasi wana leli. Epa yoko kenwana ko sala malamu. Soko sa malamu lelo melobi ko sala mabe. Lobi ko sala mabe. Kuluna zaka kateba o bazo kota na bandako bato basala ba machette. O ezaki kuluna penza ya sérieux. En plus olobakate bazo mono mutu malamu. Nde vraiment nde yango wana penza nde batu baza komiko sepai na yo. Me pa ya nzambe komiko sate. E pa ya nzambe okomiko sate. Pe satano azotinda yo azozeloka na kwente. Po satana ninga kikamaradi ya ndenge wana po ebile zaka ko beto eloko wa makasi. Siko fatino na banzela yo mona ki oza gangi. Me ye wana mtazotindo atelemeli yo na kwen. Mukolo msuwa ko nika yo kibota na mutu. Olali wana. Batu wabandiko yoka mawa. Batu wabandiko kanga bandoki. Batu wabandiko loba makambo ndenge na ndenge. Menzoka nde. Yo moko. Nde mutoduki makambo wana. Bandeko babolingo. Botala nanu ebele ambongo. 12,000 ezali eloko mkete. Et puis ofutaka sanza nyonso. Mwasi oyo azo vivre ndenge nini na mwana na ye. Azo futa oya yenda ku ndenge nini. Baniongo ye wana alobi baniongo sana ngo. Me ekosimba te. Ako kene kolelela nani. Melo sambo na ye nzamba azo yoka. Kolela na ye nzamba azo mona. Yoke yi. Ozo dondwa. Wana pe okeko luka mwasi mususu pe. Basi pe lokola balingi mibali andenge wana lobia ngape na suya ngape. Azana mutuka ya kitoko to bando tambola na ye. Yope mwasi yebiteke mutuka na awutiko yibangwe pa ndeko mwasi. Mbongwa yibe pa ndeko mwasi. Wana yedi susu epai na lokolo mwone na mutuka ya kitoko ndenge wana. Epai na yo. Ta mswa kwa yako escroke yo. Nani mbongo ya makambu mususu ya minene. Eza kitoko te bandeko mibali. Eza kitoko te. Eza mabe makasi. Etumbo ezanga katena makambo boy. Yangwana tango zui problème. Mi tala nanu vina yo. Eloko nini nga na sala oyo na kotiko komela boy. Soko yebi
okende kosenga bodimbisi. Soko yebi ndeko mobali okende kosine mikanda na mwasi wana obanda kozongisela ye mbongo. Pondenga na zolo baboye yebaka ango ke papa okozwa likambo. Ti basi wabanda koloba oyo kuna mbali wana sala kinga boye tikolo baboye biso pe ndeko na biso pe mobali wana sala ka likambo boye asaki mabe camarade pe kuna lobi wi ngamu ninga na ngape akwela likambo ndenge wana bawe pe mibali balobi awito yebaki na biso ya sala ki ne bongo bo basi balandaka ye po alobaka te biso lokwa to lobaka basi bamona ka biso bilobela bandimela ka biso te botala kaka likambo ya mutu ngasi kona songe pa mwasi wana na yebisa yeke kondima makambo mbali asoloba na yote moyena lobeza te ozomona mais ayebaki me moyen alobeza te azana raison mais mukolo yoko sala na pasi nde nyonso ekobima po ekolanda yo ekotika yo te bakongo baloba omemi ngambo olobina bimela na lidusu ngambo kotika na lidusu wana te ngambo kolanda yo place nyonso yo kozala place nyonso yo ozali ozana ngambo na yo ngambo tika ka mutu te ngambo kolanda yo kaka po yo muto lukaki ye ndeko mobali bongwana na sengi yo obongwana soko landi émission oyo to bato bayebi yo basolola na yo parce que ozotambola penzana likama ozotambola na likama ekokwela yo mukolo mususu oyo kondima te bandeko basi bazolanda c'est vrai tolobi ke bana basi ezali naïveté ezali ignorance na naïveté ezala nani okojo okoya pe na likambo moko pe ekwesi yo na naïveté ok topesa ni conseil mais conseil wana ndenge na lubeza kaka ya mwasi te ndeko mobali bino mibali yo pe pa yozali osala kama kama ndenge wana yebaka ngo ke tumbu na yo kozala yebaka ngo ke nzambe akotika yo te o continue na kosala kama be wana yebaka ngo bien ke mukolo mususu ekobebela yo okozanga nesika okene kopesa explication okozanga na mutu okene kolobela ke tala likambonga na sala ke zabu na bo pe mususu ezalaka okoyeba lisusu te mabeli no sala po moyini pa sala ka bongote yasi azubile inaye poza bile inaye bonga linga susu zwa mayele ya koyoka keteli soko sali likambo boy mbeba boy kozongela yo non ata soko moni pe muninga mususu akweli likambo ya boy yoko robane zaye wane zaye ngaite ngana za boy menzoka nde mukolo yangu kozwa yo nde mukolo kuyeba kitoko te esali pasi okuti ye na mwana asala dépense pona mwana na ye aya kosaila pe tata mobimba dépense po ya yebika ke libale ezali wana po ya yebika ke tokovanda kimia nzoka nde oyende pokosa nzoka nde oye pokosa ye yango bandeko basi na zongi lisusu libala baluka yango na makasite oza etulate libala na yo ezali mobali wako ya kubala yo okomona ndenge akoyela mobali wako ya kubala yo akolakisa yo ke na lingi yo mobali wako ya kubala yo akozala kutu na posa te yo salele dépense mais yo kosala nguta musu na ndenge na yo mobali azoyaka yo banda kosalelaka ye yo za mwasi ya za mobali quand même Kote wana pe bozwa mayele. Po bana basi bazalaka te vraiment lokola bawumbu kaka ya mibali. Bana basi bazalaka te ke kaka bawumbu ya mibali. Bango kaka nde mibali basalaka bango mabe. Pona nini bango batuli? Non. Tala pasi ya boye. Esalinga pasi ya 12,000 ezali awa te. 12,000 ezali awa te. Pe nyongwa poto za lokola nyongwa kisasa te kekende na kopeso na suka sanza deja lokolo sinyaki mikanda kaka mbongo na ndenge sokota wana salaire sokota ba wambo lieke deja tangu yako kendo tala bo za sune lokote bango balongoli wa bango po yo sinyaki ndenge wana bandiko babolingo to landi émission oyo na kanisi ezata na moko to mibale o bazui conseil oyo mais ko vandi sango na yo mokote
Yebisaka pe baninga, pesa pe baninga mayele ke landana no émission moko na landi awa, tala makambo eza kuna. Po ko lamusa pe mutu na pongi. E ko longola pe mutu mwa buzoba mwa naivete azalaki nango. Mwa ko zanga ko yebo azalaki nango akokota likambo ezali awa. Ngayo ba uti ko senga ngabwe natika kaka. Tamsu na okoela likambo boy. Nzambe ya pambola bino. Nde tokutani vraiment na mikolo ekoya. Ciao. Na lobi mbula malamu lisusu.